Capage TV. Capage TV. Sur le plan de Canabisongo, le ministère. Combien de colobas? Est-ce que le ministère a bébé de loin? Bébé de loin. Vous croyez que ça va mal de vie de le ministère a bébé qui ont été? Parce que le président Fidel est responsable. Bana faut batanga famille hôtel là moi sinda tout ça. Au moment mon est à l'écoloté donc faut à salara musala o yayebi par théâtre ana musala musala salati. Omoni so que ça qui n'a pas pays mo développé ou ezaki ba soutenir théâtre le président Fidel mo va fanda ça dit ezo yakaka si les jours o yomona que non en tout cas sikoyo c'est bon masque toko temple dans son na musala parce que lo esali ser na biso si la bisambu sotobi a mérité tete aussi na ba critère à mériter parce que toke na chaîne ni ça va c'est ok na ba film NP ça va et puis si la bisalu a ça peut influent pour ça comprendre et puis ça bosser ou en tobo ya ngote mais ce qui a mérité qui net 8 wana bango jiri so baissage faki ba tricher ba triquer faki ba équilibrer abetango kara soki nzamba lo baki destin na yezaka Martin baobala na kaka lora bobi ke babala na soute na Priska to mona ki baga fiancé ni on a pris ça sala nini alongo na ye siko Priska longo na ye ba parce que asuna ba na même émission Priska amta ba silence pas amta ba kara to boy na sote ezanzoto ezamutema yana ebendete ezana mai na makila donc aroko mape na suka nde décor lo ba osuka sanga mutema go suka pe mais on ngana osengo faka za na ba maîtrise na ebité soki elo ni so esala ki Priska pour ça le droit de réponse wana tal ezaye mutayebi pourquoi sura sala ki yango mais biso attaque bande koné ya musala neti nga personnellement il s'appelle ça ngati là ba checker papa nzoto carrément ba moni poison bien fan na quoi et puis ba ça poison toxique en poudre le toxique en poudre donc ba checker déjà donc si il frappe qui déjà ba pancréas il frappe qui déjà ba rein tout chaque d'accord yango premier revenu ça perd moma kolomi sous donc papa mo malamu on a évité vraiment nzambe a permettre à rosora bata malamu na mokeli vous comprenez si ça donc mali boso na mona papa boye donc papa mo donc to solande to ibanakala ndi to ibanakala mon petit donc papa comédie plus que Barcelone surtout les choses qui est grave na ba église papa ba empoisonne na église pasteur na église to we la nini to zo we la nini. Mes parents à l'âge de 16 ans. J'ai passé mon temps devant la télé avec mes potos. La soirée, je prenais ma moto, je rentrais au ghetto. On goûtait la mola, on goûtait les portos. Salut à tout le monde. Ngai komo na ngai GM Star. Bola na ngai na plateforme nyonso. Bozwa ngai single na ngai wuti ko bima. Jaloux bolanda na ma plateforme nyonso. Boroyo kangai, vous s'abonnez massivement. GM Star, artiste musicien. Habitants de Kinshasa, la capitale, ceci vous concerne. Sif Night Club Twin Bar organise un spécial day Happy Birthday Joroki ce samedi 20 février 2021 à 15 h. Happy Birthday Joroki, un après-midi exceptionnel à célébrer avec tous les natifs du 20 février avec en guest spécial la somptueuse Rebo Chulo. Spécial Day Happy Birthday Joroki ce samedi 20 février à 15 h. Tous
venant en t-shirt blanc et culotte tout en respectant les mesures barrières contre la Covid-19. Sif Night Club Twin Bar, une seule adresse, 6 avenue Ngouya, chaussée Lumumba, 12e rue Limité. Capage Télévision, merci. Actualité Zali, à monde de théâtre, boyebi qui na batomaye les mines na plateau nanga. Bato nyonso balandanga bozobi sanga na dimie mo mkefu na dimie po grâce à Kasi boutique des fo bilambe za rapena bien na nzoto kasi asenga kina sa mo ba régime Kasi boutique na dimie mo mke et ça nga pour plaisir na bato nyonso molato balatanga bataer nanga batutu consommer babité loko linga bien nini faut moi tailler ça la bien tozana lalu masangande ye kuzunde ye to sola lelo actualité parce que semaine pe que na aussi la to ko zanga te to sur actualité à théâtre ponga na vraiment touche à tout et mon côté politique et mon côté boya na côté boy ngana nanga partout la Luboni et puis bienvenue à Capage Télévision hein. Ouais, merci beaucoup déjà Nayo Cynthia Capage et puis na profiter pour ça bonjour na ba fanatique tout balingara la Lumaleba et ba tout balingara théâtre. Il y a bien au moins yo leki yo yo ndeka bomesana rolinga bo continuer toujours kolinga la lou maleba la bière et n'a profité en peu sambo tebele na mon président Charlie Nongivi de loin mon papa ma place au Ali ouais ça va très bien ba to fa bima yona ya greco on a greco ganesa la talara Charlie da likolo donc football ko ba malibanga na bossa mpete maman na so Justine Nongi la patrona motema ya papa vi de loin ba mboti ya wana et puis na Naomi Barcelone mon boss Naomi Barcelone na mobile na RK Muchanga Champions League merci beaucoup et puis na bandeko to bolanda biso bamboti na bino quoi. OK, to le beni mamba vide le to chato zana wana ka sur place. Bon mon ateke fa azape na droit ba repo, bo salise ba misale belé azape na mutazo taba inane azaraka na repo mais moi rémunération à quelques artistes bokina kotala e ba konza mboka pe bato a culture ba okende pe ba soutenir ye mais azana droit à repo to se au soulever lo moza très comédien poto ya ba okiko ça faire ensemble ba zu pe vide loin ba tindie na poto pendant 5 mois 6 mois afin d'anon pena à jouer très capital normalement prise faka azwa repo mon ifo azwa repo pour nzoto après ça l'énergie trop vous comprenez après après ça l'énergie trop donc partout dans la chaîne on va na posa vide partout bana posa nesco papa ya batu alors ça anine dans un pour on se plaisir toujours fanatique na mais nzoto ezanzoto vous comprenez nzoto sikoyo na ba continue biso lo tolo ba ya ministère ya culture ba konzatete ba comédien banane tout ça et ça et l'eau moko toko salango mais toki non na mboka sur le plan mboka na bisongo dit na ministère combien de koloba est-ce que ministère na baby vide loin baby vide loin vous croyez que sangomana David le ministère na ba ki ngote baby bien ngo mais bo ça ko boni soki si d'être beta ba porte soki si déjà ba yoka mais ba salité sikoyo sikoyo président vide a pas responsable bana faut batanga famille hôtel là moi sinda tout ça ozo moi mbongo utara likolote donc faut asala musala o yayebi par théâtre ana musala salati omoni soki za kina ba pays mo développé o ezaki ba soutenir théâtre les présidents fidèles za mutu mo fa fanda ça dit ezo yakaka si les jours o yomona que non en tout cas sikoyo c'est bon masque toko temple dans zongi na musala omoni mais siko le roi toi na pays moko o ba ki parabiso ku te bata art omoni siko yo ba te belé pe ba message na bango te pour ali ya fasenga non ba te belé ba na culture o senga te donc fona na sala ka musala o nga na yebi
pour elle sanga raison pour laquelle il y a moi bino bois kaka ndeti na tout monde rango ba paravi de loin ba sai banani boboa ba tu belé ba mécène ponga pona bois ka mutu fona za penza na ba avantage on a ebike mutu wana achanga po pourtant so bois déjà mutu ye honorable député mutu mbongo batu misusu baninga ko aider biso bazana mo recul ya za de na batu na ye tu vois ce que batango ore musu bozana bango bozana ba relation en cas de maladie to ya secours ba ya kate bazaka censé ya mabanga tondeni parce que bato au vide de loi boka wana bazape bato kilo bakolo bapele lo ke ba pesa li passa boy sala bo ke pour na poto bon bato ya wana na bino bato non ça dit autre le bango bien awa isa lemsu na contrat lemsu ndenge boyo kanela mudumsu boyo kana na ye lemsu a futela o randa mudumsu boyo kana na ye lemsu a charge ya provision ndako vous comprenez? Et batongo de boire racine sur le monde de la TV. Vous voyez, bango bien. Au moni, mutu mususu, au robanda au bois quel lelo, sentiment que yo bois kaye, mais là comme y a zong selo et comme ma mususu. Au moni, yango moni, ermo to comment éviter na biso ma meilleur bois. Mais le niveau net ba président vie de loin, asa mutu moko ata bois ki mutu te na ba kombo o yazanango. C'est-à-dire faut ministère nanu. De tout qui m'a non bateau to boire wana. Vous comprenez? Parce que azoko ta mbongo na ministère vie de loin dans bongo. A kota mbongo na ministère en tant que comédien. Vous comprenez? Si ko l'air ya beli, faut musala na yende mutu et faire soigner ye. Musala na ye faut elesa ye. Ne tout le monde na ba Côte d'Ivoire, tout le monde na ba Nigérien, ba gouvernement na bango et soutenir bango musala na bango. Vous comprenez? Si ko biso moi ça la personnalité beaucoup ma batabisenga singa on benga par moi benga biso batabisenga singa mais babo sana ke o benga ngana kuzu to sola ki o lela ki dédicace l'air ngana bimi o mo benga ngasiko yo mandia pour nini po et comme na l'air yo servi ngana ko mandia o comprendre donc batongo batikana na bango pena souté o mutu moko pas 1000 2000 bon ce qu'on vient na théâtre et l'Europe et bon marathon le bango nanu eza manque à unité puis à organisation. On dirait que vous avez trop soudé, sauf que matanga, ndena mona pena na matanga, makamwana ezala. So bozu pena ba tête wana pena tout monde na kena ba réunion, pena vous sali réunion que mutu ata ba tunyo sauter quand même. Mais ba tête le quoi vie de vous sali bon pena que réunion bo ça la pena cotisation ta mutu moko ka ya théâtre tcheli muninga na so ata 2 €. Au moins était que mutu akoki ko s'en sortir pe a sali pe que santé pe zonga ke pe ba ke faire soigner. Bon ba mité mani na onde bo moko yali, bo moko ezali association ba comédien bo moko ezali. Et ça là ni. Bo moko isawana puna ko. Bana bazala puna. Le président Stangoza Coquette Makoko et puis Mimika Bongwazana na caisse ba Gabi donc parce que ba comédie ba vraiment na carte bon ezaka matanga ti ba feti soki marambo soki mutu aussi problème assistance yaka OK so comprend assistance yaka na ba na niveau ta sikoyo yo moto lo ba musala ngo peto sala ra since le comment ngo lo wali kelemba. Donc si ça passe à si ça doit avoir commis film oui que en parallèle alors ya na ye asa mutu nanga a exiger ngate vous comprenez place parce que ça ni ne beba donc là na jouer là yo na ke moi un petit rien na tika na poche yo quand un petit rien wana yango na banda okangisa ba jour musupe na roya po tourner te ba bengi mutu mususu omoni siko atobi wanda okangisa ndenge nini parce que bande ko peut ba théâtre ngo ba même bon ra yango na tozwaka parce que mutu nanga o porter garler mso misa 1000 ba moko boye atsana na caisse pour na ko aider mutu omoni ka ba de rona mo 5 € ba 10 € tout ça ka wana era likambo mo assistance ne yaka entrepreneur assistance vraiment et ça la marque bandi ko na so bo moko coup de chapeau assistance vraiment ezo salam omoni donc mo na biso to senga to reconnaître ba icône na biso bato to senti que ba icône ndeti ba président vie de loin ba président Sobé ba président Saï ba Mama Chako vous comprenez ba icône o lelo photo to protéger bango dans la sens soana to lo belara ye moko Léo Sommet président Fatiko batase moi Koti sanga na ndako ya Fati Beton to yoka ayoka biso maman Denise Azali maman Denise talapka ba comédien vraiment ils ont ça il ko sala bien maman Olive Lembe déjà kutu azalaka déjà na ba comédien donc bango tout baba maman na biso oyo
il y a moi ko longola moi soni na ba comédien net maman Olive coup de chapeau merci beaucoup na maman Olive aya ko longola soni na ba comédien vous comprenez les ba comédien bazaki ba bilo moyo rosakani là mais maman Olive même ba poto même ba Dubaï amotambu ça ba comédien ba car bani lelo isala bien ndeng mona maman Denise en tout cas balandaka exemple ya malam donc boni matanga mes condoléances Barcelone malgré dans vraiment la programme té nabi ke to ndongwana nae danger papa poison ba au moins bongo ouais en tout cas paix à son âme na papa Albert Kalombo notre papa et maman Elonga nabi ke hôtel ngai toujours makasi posa mosali na Nzambe ça na Bible zoloba laisser les morts enterrer leurs morts donc ils sont venus tout dans ma belé torozon na ma belé donc courage na maman na sous Barcelone et puis na pasteur Enoch Kalombo et puis na sœur na biso Aminata Kalombo donc voilà papa Bela qui est poison depuis Brazzaville et côté qui déjà makasi le temps va professer bima poison bon bah symptôme c'est là qui déjà symptôme là qui Trako barola que ça biso place mona nini mona tse biso parce ngapi na zala ki wana dans na zawana et tukendagi na hôpital mona ba mbinza boye là ba checker papa nzoto carrément ba moni poison ne fani na quoi et puis ba ici ça poison ya toxide en poudre le toxide en poudre donc ba checker déjà donc si il frappe pas qui déjà ba pancréas il frappe pas qui déjà ba rein tout ça qui d'accord yango premier revenu sa père Hermo Makolomi sous donc ba docteur ba yeba ki déjà qui est aux ana papa dit mais tellement ça ba secret de tande to lobaka ya musala ba sala ba ko dévoiler toujours espoir fait vivre ne bandeka ko traiter papa meilleur ko m'appeler jour à Soukawana non ezaki pina bien té biso ko na tournage les jours en bac ça ba kilo ngabite mama ngape ku période on a nobela fort santé dérange qui on dit pas blomo donc peut pas mabeka rezalaki nepsi mère bon on a choisi de voir filmer to ki ngo 3 jours deuxième jour aussi sakak bah ça pas bimé qui nga les jours on a raté présenter à bien père babima à hôpital bah ça malgré tournage mo ba kilo kak bah vidéo na mo pe tournage bah 19h30 boy a bengi pas évolution Papi Chou vient à surtout Zaranaï, Batagina Papa Kuna. Et c'est non, tu as un embouteillage, tu as un d'habitude gréco. Parce qu'il y a déjà qui est, père déjà, état déjà bébé. Si l'état va continuer, il y a des nakar persi, à Kendaki. Mais, à Ropanzana Tata qui est moi, Moubal. De toujours, bah, c'était toi, un embouteillage. Ah ouais, tu vas 22 heures embouteillage. Or, déjà, Faki ma papa na mort ba maki na kitambo pour na air wana ba kisuna chwati ane ba robenga non ki papa atiki biso ko matang pour ane ba rolongola ngona kitambo ba kena ngona cinquantenaire donc papa Isaki poison mais papa mo malamu na habité vraiment nzambe a permettre à rezoira bata malamu na mokeli vous comprenez c'est donc mali boso na mona papa boye. Donc, papa mo donc solande to banakala. Ndi to banakala mon petit donc papa comédie plus que Barcelone. Donc, liwa le na yoke liwa ya papa malgré na ki malade ro imaginez na ozo batonga ya kinini. Ba to perfuser ma ya kinini, na ozo batonga mais na baki jamais na kuya na zo bakisi na ngana aussi ça kire na bandala. OK. Po na ko kanga maboko bongote babi tolila na batu ba rolela et surtout papa na ngana yeba ki na ko kanga motema te on a yi na kuta Barça très abattu pour ceux qui pour na mbongo Cynthia mais papa profiter pour famille Barça na bandeko na ye basala ki tout pour na papa vous comprenez donc babimisa qui vraiment mbongo pour na papa pour ba poison na blague te ba $3,000 ba $3,500 vous comprenez ba lemba ki te ba bingai na ki te mbongo zo bima boye c'est pas pour na ba prière papa mo za ki pasteur tout le temps ba ça sacrifier nda kunyana pour na ba prophétie pour na ba église ba pasteur ba ressemble pour na papa ba poison mi makasi même na ki même na Brazza et tout na mon photo moi la jeune fille mon
ya mukie bateli poison poto zwa nini surtout les choses qui est grave na ba église papa ba poison na pasteur na église to we la nini tozo we la nini vous comprenez mais comme nzambe nde ba bible lobaka mutu moko te asa maître ya souffler na ye donc nzamba permettra ki azwa papa pe asana papa libère kalombo to robosana rayote merci en tout cas ça a été on a pour nako mais on a profité parce que ça repose ça merci na batuto batika ki bisoté batuto bayaki surtout presse vraiment merci beaucoup na presse botika ki ndeko na mino Barcelone et puis ba comédien en tout cas tolongola iloko tolobaki ba comédien balingana ati ba comédien bayokana c'est vrai tout ça bato tolongola ndenge za bon wana ngana na makasi tele msiko na makasi te en tout cas na matanga vraiment na matanga ndesi ko ba vraiment botika ki ndeko na mino Barcelone te boyaki malgré mbula ko ya kolala ko ya kofanda en tout cas merci na mais puis na ba bonné nyonso ya na Barcelone ba fanatique tu ya Barcelone oh benga ki de partout pour ngam na ya maming téléphone pour mère azaki très abati en tout cas toi qui l'as choisi donc merci na bino na Paris à Barcelone na bi ke yemo l'air à se rétablir boyo kaya orlobana OK fait aux tata la Barça za mutaka page télévision fait ba remercier mais ngai ça la bien mais to moni soirée nzondi on dit aux 8 et ça le fait pas polémique fait pas ça ka batunio so ton de dire si là battre record na ba Pierrot et Bobo et tout donc voilà en tout cas l'équipe de la succès beau supporter pourquoi ça en polémique té Nzambe na lola Batito Manzanza Baïda Manzanza Nzambe Barcelone Manzanza ngai na profiter na pesa mon général lieutenant papa Filemoyav babi papa Filemoyav mobali ya maman Angèle Nyota maman général babi restaurer za moko Yann la kinoise na kata Lubumbashi biso nyonso ki kolia ku ne pas maman Angèle Nyota motema ya papa Filemoyav lieutenant général yao yangwana donc na wolo banini félicitations na ba gagnant nyonso tout et puis na mère na biso ça on dirait bon en fait bon to biso to aki na makanisi na bango te bon ba organisateur biso to yaki comme invité et puis to yaki comme nominé moi to yeba te que to rozwate ezate dans ce débat que to rozwate to nga to yate vous comprenez mais le roi to yeba quitter parce que to yaki trop sir bon trop sir na ba travail na biso parce que yebi kende to yeboye malgré ça bitumba to gagner ata moko mo mibale to rolonga mais l'homme propose Dieu dispose vous comprenez toye donc coup de chapeau déjà na batu ya nzonzinga war na ndenge bozo penser na ba comédien na ndenge bozo valoriser ba artiste et coup de chapeau pe na ba gagnant signons tout merci na félicitations na Sila Bissalou Bekam pour Mbassène félicitations et puis na décor ilonga continuer toujours le travail ndeka to solara et puis merci na Marie-Jeanne ba Mimika Bongo Yapé tonton Loulou et merci na ndenge bozwa ki ba prime c'est vrai beti libaku c'est de beti libaku te na bandeko en tout cas beti libaku ngala na mikai ko condamner moi mukie batanzonzinga war batanzonzinga war elore bomi bango ezanini ba pesa ki 70% mobimba na public. On comprend. La vote. OK, fait bon juriste voilà, OK, juriste ndey faga sala. Jury fait ça. Bino bozu pesi public parti belé et bino mo jury bozu ya mukie. Or public azane muta sentiment. Faut compte. Faut c'est na biga c'est la Cynthia Kapashi. On comprend. Donc na voter sur ça nominé na ba qualité ma critère nyons tout. Ça dit na biga na voté on a ma critère en nyons tout. Elle a créé les sous faux compte. Na voté on a créé les sous faux compte. Na créé les sous na voté. Au moni dans ce que yo déjà ngamo mutu mo ça dadi compte. Yebisanga. Ozohara. Na le kebele. On comprend. Parce que ngande na linga Cynthia boy. Na rotinda ba mama famille nanga. Bine bo ça la faux compte pour voter sur Cynthia fa 20. On comprend. Or ce que gérer bazala qui na pourcentage ebele banga ba yé ba ndenge nini banga ba gérer population. Pour public anim da sentiment. A se pena ba star na yi.
Ozo comprendre. Soka lingara lem sou pechanga. Bondimise lem sou Barcelone na makasité. Au moins public nenga zali. Sikoyo. Place mususu e quoi ici bango mukie. Awar morote bien festival morote nominé na oui na oui trophée ils a raté. Pas jeune. Parce que via sera 4 cora. On va bien mériter na ye. A bet album le kitoko ba clip a bien succès. A mérité sur 4 cora. Mais sur le plan norme marambango 4 ils a raté. Et souka na 3. De rose 1 2 3 souka. Sur 4 est comme une exagération. Omoni ce que là bako baye bako festival manga Jean-Jacques Bayer à Master Coffee tout ça. On comprend. Ce que là c'est na aussi la bisambu soit obi a mérité tête aussi. Rien na ba critère à mériter parce que toke na chaîne ne ça va. C'est toke na ba film NP ça va. Et puis si la bisalu ça peut influent. On se comprend. Et puis ça bosser ou un turbo ya ngote. Mais ce qui a mérité qui n'est 8 wana. Bango jiri so ba isage. Faut qu'il va tricher, va triquer. Faut qu'il va équilibrer. Par rapport à Batimususu. Par rapport à Batimususu. Ça dit Morota là si là azui 8, c'est vrai, absolument besoin d'être conscient. Azui pena 8, mais to longolé ata voilà peut pas triquer si là. Déjà pour équilibrer, pour la image et événement. Dans un monde, la nenga fauté. Parce que dans le bien, mère a mérité naïe. Mais ce qu'on a nenga ya image, bah équilibraka. Au colon, au peut se mettre à 4. 4 on a beau servir. Batimususu pour ça nini, et ça la équilibre ça la beau garder toujours au satire, il y a nzonzinga awar na bino. Ouais. Omoni et puis Malasima, faut pas lukaba, bah expliquer à batu na pas critère ni tout. Parce que là, il y a net pris des relèves au décor à Zwaki. Parce que là, il y a des décors, il y a Fifi, Kevin, Naomi, Lufanken, tout ça. Ce qu'il faut pas expliquer, Batou, pris des relèves. Relève Yanini. Yanini. Par rapport à Yanini. À relever Nini. À relever Nini. N'a qu'à jouer, n'a qu'à filmer, n'a pas que. De bah modéro bah comment filmer makasi et ça bah succès bah vie de loin bah nan voilà pas détail voilà sikoyo les bino bo pesi mutu gagner il y a même si a pris mon net pris des relèves faut pas expliquer biso top musicien pris des relèves par rapport à jouer li là ça va par rapport à Rokoma là ça va par rapport il y a scénario naï bah mise en scène là ça va par rapport à chaîne bon même ça biso Kevin petit nous sommes au Sydney. Na RDC comédie. Parce que il est pas né 2020 en tout cas va frapper. Il y a Fifi pas les TV kuna va frapper. Vous comprenez? Donc Malasima bandeko on va expliquer biso ndenge nini. Ba critère on peut passer liango na ndenge net il est qui na biso petit na biso Linda. On soit qui révélation de l'année. Il y a mon discours on écoute na satané na ngote. Linda moi je vois pas c'est na aussi la Bissau Bekam. OK. Nathalie a fait trop tard. Bazaki révélation de l'année hier, Ronel, Naomi Ngolela, Please et puis la Donna. OK. Zoroman, yesko abimi. Parce que yé mon na interview na satané on dit même pas où une année. Vous comprenez? Donc ata Malasima, il faut ba meka ko revoir travail wana. Et puis na net na mission, na talk show. Ba musicien na so di nana félicitations et puis courage. Bon ba zaki na ba Leketu, ba zaki na ba Vincent Chilouz, ba ki na ba Karim Diamado, na ba Daniel Lebik. Na le jour là Leketu très abattu. Leketu a dit bota su comme on na ba fuzoboté. Bota fuzoboté. Kati, adina bena Kati na betité. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection.
Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Vous comprenez? Les gens disent, ah, on a Betty. Ah, on a Daniel Lebika. Ah, c'est na sugi les gens sont qui? Les gars, ah, bon, on a dit, c'est que bien dans l'équipe de nos fanatiques. C'est faut bosser dire. Bon, moi, je suis un fanatique. C'est-à-dire, les fanatiques ne vont pas voter. Pasteur John va passer un idée à Kanda. L'idée à Kanda est nominée. Bon, Pasteur John. Il est nominé. C'est beau truc. Si on les mal les années, on trouve qu'il ne faut pas bongi ça. Il ne faut pas le faire bongi ça. Pour t'aller commander la sœur n'a Gabriel, basuité. La sœur n'a Bakata, basuité, maman tu peux pas finir sauter on dirait. Si on yo omoni, ngas ko ndetinga to lo bana bango leps pas bongi ça ba blo mususu. To roza lata biso nyonso to ba nomina ke biso. Mais l'air mutu moko bimi. Bo pesier diplôme wana. Mais bo pesier ngana ba tona nyonso. Pe ya n'aura diplôme. Ça dit bo reconnaître bango, yo botie bango na nominé wana, na nomination wana. Parce que bo reconnaître ba bosser, yo boko ti bango. Parce que pour on pesa bango ka papier, on est dans mabete. On comprend? Vous avez papier toi qui quoi? Teza papier ka diplôme à mérite kaka. OK. Parce que on donc ba mériter bo pesi bango ra nyonso tout. Mais ça ba diplôme à mérite. Pesa non papier non ra diplôme. Bo pesi no bango. Omoni. Donc et loko et betisi libar quand on a salle wana ba non mire yo tokoya souté troisième édition bo benga souté bo meka on comme na souté na tala skoyo na la fandiga apwe baksa omoni ya Pierrot abimaki meilleur acteur na film na biso Zouwa to Buzoba. OK. Mais bo bimi ce film yana te parce qu'en réalité acteur wa beti batu tout. Donc ça dit Pierrot Betty Batunions tout comme pendant 2026 à 2021 nous avons joué le Pierrot Azati. Il y a bimi meilleur acteur. OK. Parce que film bimi c'est meilleur acteur. Les a filmé nous jouer à tout bout mais qui peut sélectionner. Mais bimi c'est ngoté. Bimi c'est mususu. Est-ce que est ça en sens té? Film parce que film na place encore. Vous comprenez? Non, en réalité faut ça la bongo. Cardozo Azaki candidat à second rôle na film na biso mais acteur abimi ya bimité on se comprend place que eli non bande ko na biso il faut luka ba bongisa vraiment mes félicitations na bande ko laxi pena ke ba bosaki ni laxi pena ke ba bosser donc ba opé to bosaki te to boseka soudir et kozana ngo bien et merci beaucoup pena na papa Fikipo papa Paul Fikipo na FBT Misala. FBT Misala, merci vraiment à Nenge Bozo, continuez toujours à promouvoir l'artiste Papa Nzamba Opambolayo, babi continuez à FBT Misala toujours en marche. Kitoko, tout ça qui est désolé, ça fait souci. Nous avons bien presque até, maintenant sûr que nous bien aillé, mais maramba presque. Bien nous va pas bozo bien até pour ça attendre des conseils pour on dira ça qui réplique n'a pas Bokilo et comme le rôle la pièce il y a théâtre.
koto mutaleki koto or keza makambo tali famille ya mutu et puis papa nenga zo loba on a détermination makambo komi ebele na Kinshasa oyo bato bakomi kokufa ya brisque to souhaiter te mais soki déjà makambo zo kende bon faut ebangisa quand même biso basi libala ba force raté puisque quand na bassin ko le rabato belé aza mwasi ya kitoko oyo akoki ko kelela ba soifté to mobile ya poto te quel que soit la origine libala aza déjà moi soit en avenir rebelle âge peut pousser tête to loba so 45 ans to kini pour même ata ba maman ya 46 ans baza ko bala à cause mobile pe ya yemoko sam o aboti te ya yemoko ya bien eza pe na batu misu batala biso na musika bazolinga ko approcher biso pona libala mais tellement ba bêtise na biso yango sara ke e calé oko lobani en tant que doyen par na biso ya ngomba oyo pe a conseiller biso boki ozo relève te bino ba para théâtre pe ba tantino ya mikolo ya théâtre pour na conseiller ndeko. En tout cas, na profiter de ça. On a pris ce Mbotebele, place Azali, c'est une sœur à moi que j'aime beaucoup. Na lingaki vraiment mingi et même biso beto aki surprise. Il y a Romona plus Karasali droit de réponse soana et na civil on dirait. T'es civil à ça. On a qui photo à mariage. On a photo au Bakendaki mais basala raté. Et biso to aki surprise to net nangana c'est nangana lingana c'est pela ngongote zoro man c'est pela no prise comme de silence c'est pas de bakara to boy na sote zanzoto iza mutema ana ebendete iza na mai na makila donc aroko mape na suka nde décor lo ba o suka sanga mutema go suka pe mais on ngana osengo fakaza na ba maîtrise même Bible bon Bible est vraiment de consultant on moi tout mettre yebi moi ba phrase monsieur Arana l'éternel gardez votre silence l'éternel combattra pour vous voilà donc c'est à dire au garder silence na yo nzamba juste si réellement yo sala ki famille wana mabe nzambe mutako bundelo nzamba yebi buka mabolongo sambela na nzambe na kuzu pour se comprendre lelo les mal capo réseaux sociaux faut comme ça on lokola place à régler compte par contre problème de justice donc ça dit mutu soit na ana likamne mobe soit ke bisango mutu na ngambu kuna on dirait ba yokete faut aya nango 10 millions de personnes basa nini ba mona or réseau qui tabiso biso no to mona ki moment oyo makambo ya prise kana Martin na famille wana ya kindongo on comprend ba biso to akipe à l'ombre to pesa ki conseil maman en tout cas bon to kumba makipo to yeba ki na jangote mais ndeba makambo ko maman nduko sa nini ça non on a c'est to yeba na ningi makambo sa nini et que mwana ba to yo kana e comment ça maman ya coulisse tout ça bon na ebité soki elo oni et ça la ki prise ka pour ça le droit de réponse on est tel esaïe mutaïbi pourquoi sur ça la qui en mais biso attaque bande connaît ya musala netinga personnellement et c'est peut c'est ngati na linga ki coûter na mona ya ça la droit de réponse na kuna ndo luke na non c'est non ya to ça la analyse mo ya masona sur ba théâtre mais ma mona ndre to beta na songo de ko c'est kabi yo linga ba vinga bien no to beta na so et lo mo boy donc ça dit a beta ngo kara soki nzamba lobaki destin na yezaka Martin baobala na kaka on comprend et puis Martin na famille na ye ata le bandongwani babundi soki destin bien nzamba baki akozong sa bango kaka bazonga na basolo la et puis soki za destin na yo na famille wana bakoyambo kaka de tout kanga maboko to tika nzamba bundela biso ndeko nanga prise kaka nushipe. Vous comprenez? Le toro va bon. Bah kabula bon. On a notre force au kabula bon côté. Jamais. Toi na force de. Bah on mi balé quand na force wana au baki bon. Na moni on dirait tout se séparer na biso. Bah on balé kak. Pour le la taper papa na ndeko ya Martin Titi. Bah l'équipe va saluer autant d'émissions va rosal. Ce qui Martin a bien gagné moi ce n'est presque. Gagné moi ce n'est presque. Omoni donc nakingambo papa Martin pe en tout cas papa va avoir responsable pour ça la pe mabe pour presque pas moi na mutu omoni papa na ebe maman na ebe a olingate
afin na ndaku atala mwana ye bazo lakila mabe bongo bazo finga bongo en tout cas on se pela pété omoni net famille ba prise na ndimite ba obenga alors la louye la so mikoto loba na ndimite ba obenga omoni ba osunde ba famille ne so comment payer osunde so charge luka ki on ki samba ah mais oui parce oui en réalité bon et gros ça non be bongo oui mais famille so les a respectable voilà siko na ndeko na biso titi oza mwasi bien sûr pour toto landa Martin papa leke tu Martin to sala ba to sa direct na leke tu Martin lobaki clair vous comprenez expliquer ki ndeko na ye titi oza mwasi le temps oyo luka olandelem so maramnanga luka pe fosa la foyer na yo pas oza mwasi aucun jour na obalana na yo omoni ndeko na ndeko ba obalana te omoni donc ser na so pe titi en tout cas zwa pe na place ki bo mwasi soke za ki yo priska basali bongo yo ngolo banini bon ba ki patin question non lo baté maman et puis papa na biso avec beaucoup de respect papa aza mais papa on dirait la torte vraiment papa bon papa aza na torte voilà si réellement si na la question papa to condamner papa ti na kendela ke no micro na mona ki basala on na prince bakali wana ya sika te ya liboso pe ka liboso pe ka bakali na prince bakali papa ba toi donc on dirait pas beka ki basala na prince bakali non bakali pas dans les journalistes te zana na ngo a luka na epe jenae mais net siko ngana féliciter ba rési pour première émission sala ngona ba rési OK ba rési ko tsango te OK abenga ko prise ka bien non émission na ko tsango mabeza ça mabe osomona donc to condamner papa te avec beaucoup de respect à papa na biso asa vraiment papa to ko lo mabe pour na papa te azigwa YouTube papa ah papa comme star c'est là non ba chaîne me ko la papa na lui aussi papa facilité attaque na miniature maman papa bi YouTube elengi et donc pesa makamba sikoyo tenga na de papa en tout cas ba journaliste en tout cas boza na respect à famille bakali boza na respect à famille bakali botika oyo le papa aja komi na ngombo ya rotsaka ya micro te ils a respecté oso komba ils a respecté papa ça lobaki ata le roi chef chef clair alobaka une fois etika la bongo bon il a sous papa micro moi j'ai compris que ils a papa te donc bazo tindike la papa nde voilà donc c'est un épisode titi en tout cas zana luka o valoriser papa titi ko tonem ta ko kabola bitumba yum de ko kabola bitumba na normalement voilà nenga famille papa pas après nenga famille oluki priska oluki de l'autre on a c'est papa bien na c'est papa te sikoyo papa tozo condamné été ya papa moboti biso nde sikoyo presto ye ba place à rota micro parce que papa koli to tika olexa papa na ba TV ils a vraiment respecté na famille ya bato tobo mamoto titi marta za ndeko na yo lelo marta so azana passe poza na passe ozo comprendre oh tout bozo ko sala bozo ko exposer pe moi na bino ndeko na bino omoni lora bobike babala na soute na priska to mona ki baga fiancé ndeko na priska sala nini alongo na ye siko priska longo na ye ba parce que asuna ba de la même émission OK donc tala siko mona batu ba choc écoute Cynthia et oui que ta passé mutu mo bo message bo umelipe ayepe bo sali obo sala allez subitement bakabuli bino karab oui relation na bango ba inane de non ba ça na bané ba ça ba inane mais quelques ba DCP et ça passe malgré biso lo ba boy mais pas so moi na lem surprise ka yo ka biso yo ka moté Cynthia mutu azono déception o abi passa bolingo te seke na zo déception te bobi o Martin pas yo magaza mobali en tout cas tout ça na c'est famille à Martin il y a papa na so Martin papa na biso to pese respect to pese valeur ba journaliste tout le ka place sortir makolo s'il vous plaît ser na nga prise kana lingaro mingi na lingaro vraiment mingi c'est la ra munduki moko o ba bengi silence
nzamba obundela. Vraiment. Merci la lutte comme Nasuka. Moi gentil na ba landio, ndeni ba actualité pe film aussi préparé. Ouais, en tout cas na ba actualité déjà c'est bon. En tout cas biso to finga batute, to lobaka normal et o amoni ke ba betie libaku en tout cas bolimbisi po tozaka batuna se antango mutu mutabeta libakute azala raté et déjà on a un programme na biso ya Naomi Barcelone. Tu arrêtes qui moi moukié pour faire tu arrêter pour akufa qui être cher azaki papa donc tu crois que ça la va vendre sur la chaîne té et à mon tu tout le temps dans la séance sur côte ça ba matanga mais donc on dit papa na kimia et déjà Barcelone ba on y va famille ba panza na samedi parce effectivement kuna faki asulula en tant que papa atikali na ba na ye donc ba panza samedi samedi là ba panzana les bozo nganda ku dimanche nde sikoyo mère aroyeba ndenge nini ya opesa mot d'ordre pour to zongela sikoyo ba activité na biso ba tout ba bozo senga ba film asika ba film eza nango déjà to arrêtaki bientôt to côté déjà ba film na pour makambeza mabe donc ba film eza mabe pour boyebi ka ndele biso tsaka et y a vraiment mabe malgré tout ba reconnaître biso te ba candidat malgré ba benga so ba candidat malgré mais ba considère ils en ont makambu et ya nango et puis na batutu balandi biso et merci beaucoup na Cynthia Rapa Chondré émission de bosso na 2020 donc 2021 ah tika comme ça c'est bon ya ma mbote pe ya wana et ba mbote belé rapidement na mon général lieutenant Filemon Yav papa Filemon Yav babi muta coiffé est wana mobimba papa Filemon bon en tout cas il y a ça papa oyo azo aider ba comédien OK so yo ki ba papa na so la ba ke lubumbashi mingi mona papa mtabinga bon parce que ngape baba ki en tout cas buka na te papa ana posta ya bana ye a promouvoir bana ya mona pesa ba respect belé na papa général lieutenant Filemon Yav motema ya maman Angèle Nyota maman générale maman ana staff amunene kuna Lubumbashi yan la kinoise soit na poso lia bien kika kuna na bosa mpede Deborah na wej babile ki ya papa Filemon Yav Deborah na wej moi ça pembe na koti déjà te biso koti raté sinte so koti te na koti la yo ba mbote belé na master na nga garçon noir yawe mabanza ndi na beti ba tout en dolce bouye et ya kipi na yawe mabanza Nyarkos lobby lelo yo pozo bon ngape na zalaki dapo na yaki na triple ozalaki pe na oui na zalaki na triple à Weston na sentir on continuer comme père na Pedro Ngungu ndeko Alpha Ngungu château d'eau ayelaki nga abeli lalo zonga na pasteur ayo abiloko yo fo betarango en tout cas merci beaucoup na papa Pedro Ngungu bon séjour na Kinshasa yawe mabanza garçon noir na kati ya Istanbul ba mbote ya mwana merci compter toujours ko sala ba colis et ça pena bien mbote belé na master na Yannick Makia di multimillionnaire nchilwa Clave Malé ba grand jogo ba même kolo to na boira ba na biso ba commune bien ba talibana na lina so boira te po on dirait Jean ba so la na bien ti ya na boira ba master na to la mukana ba to la na ba o kana boira donc ba mbote belé na garçon Valère ba bien félicitations na bébé Otobota babi mbote no yangwana et puis Dorcas Singemi depuis les États-Unis wana fona boaka motema ya Kepson Nzambi yena bengangi mama vendredi donc yeso abi vendredi zanora akalme kelka vendredi olali no pongi ba mbote no yangwana ba mbote nana na musu pasteur Enoch Kalombo babi déjà Cynthia Rapa yo obeta na Cynthia nzoto po babi pasteur kuna na masengo ya Brazzaville pour bientôt pe na ke Brazza pour ba mon ba ouverture comme fungwa mana on ba malembe Cynthia yo lo bagala lu malvi précédé malembe donc en tout cas pembeni ya Naomi Barcelone bisengo babi to kosepela bana poto tu na pesi bino ba mbote ba fanatique to bolinga la lu maleba trésor loi LL babi sponsor privé sponsor spécial trésor loi to lata LL Tina Suka obik on a na boxer na longola pina na plateau ba monde na pina na boxer voilà ça commence à na mikadi mais biso tozat na ba catch e ba na catch chaussettes sous singlet t-shirt chapeau na ngonions tout donc na ngo pina nyons tout donc papa e bindeni na osola na marambo ba jogo tu na linga bino babi kalate isama pe ko mbandaka isama pe ko babi to ya pe Lubumbashi ah Cynthia Rapa na sepila na émission au niveau na za l'aise moko ma petite sœur privée
yenga na plateau na boire ngati Aïda n'etake yo so l'équipe Cynthia nga boire ngati mais nga na kota ko en tant que petite sœur te abosanaka Aïda na linga mingi jour na bina ona nzonga Aïda aussi là so il va pas bengo atebo kas akiro san badi misa san te me fa 0-0 yeba da nominé parce que Aïda fa zo c'est nga bengi Aïda tebo ah bon, c'est un costume. Et Aïda Facha qui n'a pas de l'école, ça va bien. Aïda Kafilas, petite sœur, donc, papa m'a dit tout. Irsil Péchang, ma tante chérie, Bambote Yangwana, et puis, maman a besoin de Belleville, Bassi la Bissalou, maman Bakata, maman Top, ya Alain, papa Serge, ya Piron, on dirait. Tout le monde en a biso à la prochaine. Merci Lalou, merci d'avoir Obalandi biso, merci d'avoir Onir sur biso en tout cas. Même morale toujours, on continue d'évoluer. Merci à nos partenaires, merci à nos abonnés surtout parce que ça va vite hein, avec la page télévision. Et bon anniversaire à on soit fêté et félicitations à Christian de Cornes, maman bébé en tout cas tout le monde bébé à Sika. Oh ya Christian, oh ce qui n'est mais il y a Christian là qui s'est bébé donc j'ai battu sur balinga kubota kaka toka bali et ça raté au bozolo balwa au bozolo vraiment en tout cas félicitations à madame honoré biso ba belle sœur ce que dose la respect dans l'ibal et puis considération à papa ou à au bébé ça la biso bien merci à Onier sur Hollande biso vraiment partout tous à la soudé pour Congo qui est liboso biso to gardera bonds et puis na bi qui est tout mambo et CPC bino tout le monde en kana ba j'aime pe na ba commentaire merci bye à la prochaine. ozali nzambo osisaka makambo nyonso nkolo eloko moko te elekelaka yo na se na ntango oyeya ndeko sokola ni mokili kopesa eloko te me sokola ndi nzambe akokomisa yo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na likambo moko te na sa mokili oyo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na likambo moko te na sa mokili oyo nzambe eloko moko te nzambe elekelaka yo namona bato bazwa te lelo bakoma na bozwa na kompani na yo oza kaka kopesa bato misala yesu zamba ya motema malamu nano namona te zamba ya motema moboto namona te atombolaka bato asengaka ta mbongo te nzambe yesu Loge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Gouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 00 15. Capage TV. Capage TV.